liloba na ye ezongaka te sans kesala mosala na yango. Donc soki nani esilisi kosala mosala na yango te liloba noki kozonga te. Bien sûr baménance ezali nalobaka ménance moko te ekoki kozongisanga na nsima. Obima mpe yo moko? Oui. Ok mpe wenzebe? Ah ok. Tu n'as pas peur quand même que ne va menacer un gâteau logo mongo? Non, j'espère que tu es sur le moko dans la 4 émission. Na bangelo monté parce que Oyaza nga déjà ça plus fort que le cas Oyaza dans batonki. Et donc natambola ka surtout que dans le bar natambola mingi selon Zambé. Donc il y a de certains messages au soin Zamba lobike et ça bango moko. Je fais un effort et après ça bango mais tant mon temps yo kate. On Zamba bino loka yo quitter salele yango boy donc natambola selon Zambé. Nous avons ça la clarté. Alors, bakapé jamais et le moko pour quelque chose. Nous sommes surtout le baka et quelque chose toujours. Ce que vous audience T, et à présent Félix T, c'est parce que Dieu n'en a convaincre, n'en a tingé au que oui, en fait, c'est on se parle, mais le Coran, en fait, Naza prophétesse à notre faillite. Je reçois le message que mon cannabis, c'est depuis 2015. Je priais dans le Bondela, les envoyés pour ça, un message. Et puis ça, Papa Félix, ainsi que le gouvernement, parce que nous, on a fait le gouvernement, plutôt le peuple congolais. Donc, on fait ça. En pleine prière, les envoyés ça un message et nous avons les envoyés pour Sanganzela. Un mois après, les envoyés pour Sanganzela, il y a un cours de l'élan. De gens, il y a de certains qui vont encourager à Rangaï. Il y a continué, comme on dit souvent, Baba Kaka Mang, j'étais dans le manga où ils étaient à côté là. Moi na maman, Kobuka na te yoka lisolo Maman Gisnovitz, yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Aye na bakisi ozo traité ba tempo banduta boboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovite okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovite azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokola mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue encore une fois de plus. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons au four et au moulin, Jordan Panzo, c'est avec lui que nous allons travailler. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre pendant la journée et également ceux-là qui nous regardent la nuit. En tout cas, merci de tout cœur et clin d'œil spécial à vous qui êtes abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez le faire rapidement. C'est là, c'est fait gratuitement d'ailleurs pour être en contact bien sûr avec nous et surtout à tout moment que nous aurons à poster de nouvelles vidéos. C'est là, vous parviendrez également à temps réel. Merci encore une fois de plus. Comme d'habitude, nous continuons toujours à vous servir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la toute première fois la servante de l'Éternel. Vous allez découvrir, puisque Dieu a suscité une nouvelle génération et Dieu a mille et une façons de nous parler. Et voilà, depuis un certain moment, le Seigneur nous parle à travers sa servante, Rebecca, la prophétesse que nous allons recevoir sur ce plateau, avec qui nous mettons un peu kolobela. Makamio surtout onzambe akobungisa pona mboka na biso et aussi toucher un tout petit peu et en ce qui concerne profil nae bande ko belé
on a quelqu'un la servante, on a quand même, on insérera quand même tout à l'heure dans cette émission, réellement, qui est-elle, elle vient d'où, et également, elle vient de quelle famille. Voilà, donc c'est aujourd'hui comme ça que nous allons évoluer. Encore une fois de plus, soyez nombreux à vous abonner parce que ici, la culture d'excellence est au rendez-vous. Encore une fois de plus, comme je viens de vous dire tout à l'heure, nous allons recevoir notre invitée, prophétesse Rebecca. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, maman Rebecca, la santé ça va? Oui, je fais grâce, tout va bien. Ok, merci beaucoup. Je crois quand même c'est pour la toute première fois, toi et Ambayo. Comment tu te sens quand même confortable, le quand même tout seul, la mouké. Bien sûr. Ah ok, d'accord. Je crois quand même c'est une bénédiction pour notre pays. Aujourd'hui, Dieu est en train de susciter quand même une nouvelle génération. Toi, il va quand même, il faut ça l'ensemble, il faut ça la cara mukolo, il faut ça mutumo mande, il faut déjà kembi, mutumo déjà à komeli. Et mais du coup, il y a quand même une jeune femme qui réapparaît, Nzamba Bimisi Rambalamo Boye, et voilà, à toi découvrir quand même, toi quand même, le profil, prophétesse Rebecca. Actuellement, avant vous allez prophétesse, vous avez cassé Rebecca tout court. Et tu viens de quelle famille en fait? Famille non comme ça. Excusez, avant tout, nos cours préférés, tout d'abord la prière. Pas de souci. Éternel de tout puissant, Zambalo Lanzamba Bikam, et l'on béna bondi mon mon maboko na yo. Kolotike te présence na yonde ya korenye, yonde zalanzambe na biso. Assistez pseudo de début jusqu'à la fin. Et l'on bétike te moment oyon zambalo la ezala moment ya bénédiction na mwana moko na moko akolanda yo. Yondo zalanzambe na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Voilà, je reprends ma question parce que quand même nous sommes bénis parce que le servant de Dieu à côté dans le sambo. Alors tout y est quand même le prophétesse Rebecca a aussi une famille nini. Oui, na aussi na famille moko pastorale. Papa na biso aza pasteur. Tobotami, tokuti papa na biso pasteur. Papa aboti biso nombre de 8, 4 garçons, 4 filles. Et puis naza en va dernière, naza cadette c'est ma fille. Moi na suka na biso aza mwana mbali. Donc na koli na famille moko déjà babondelaka. Et biso to koli déjà na kati ya bonzambe wana na atmosphère wana ya prière ya olokelongi na Zambé. Ok, c'est-à-dire que déjà tant au botami, au côté déjà papa est serviteur de Dieu que nous saluons d'ailleurs en passant. Et comment papa ça? Pasteur David Kilamba. Ok, pasteur David Kilamba que nous saluons d'ailleurs en passant. Alors, tous Dieu te choisit dans une famille nombreuse d'ailleurs. Tout le monde qui n'ose même pas la première, mais la cadette, il y a des Basi. Est-ce que quand est-ce qu'on a des bananes kolobela yoto yeba quand même parce que les bananes et puis na âge ni. Et c'était en 2015, à âge à 14 ans. OK. Des zambandi kolobelanga. Presque na ba fin en 2015 na 11e mois des zambakutana kinanga, da sola kinanga donc à partir wana de na comme prophétesse Rebecca. Zambana benginga katina ministère na ye. OK. Et de l'autre vous allez moi tout ça moi effort et aucun dépensa pour tout comprendre moi bien. Moi si je ferais un effort à ce que nature quand même à l'aise parce que oui bah cadet doit zapper moi caprice malgré qu'il est servante. Mais maman Rebecca par respect, je préfère comme ça parce que ça maman. Alors tous on attend Nzambe sikoyo a bengi na 2015 au bandi ko kutana Nzambe. Okutana Nzambe nini? Ezaka na prière, ezala ko kenda ngomba, ozaka na kati ya ndako to ezaka ndeni. Non, na kutana Nzambe na lakini ya prière. Mon contraire ezaki na butu na ndota la TV vers 0h. Ngongo moko benginga na bimilibanda. La ndemgongo ya bandio lobelanga na nzete à l'époque tozalaki na lingwala. Des mgonga ne bandio lobelanga au moins pendant 3 jours donc à partir le 9, le 10, na le 11 et 11e mois. De na kutana na Nzambe wana. Na miracle surtout premier jour et d'accueil lumière et s'apparaître le banda nanzete Nzambe wana lobelingai ya benginga. Deuxième jour également ndeke moko à travers ndeke ndende koyoka mungongo na Nzambe kaka le même nzete Nzambe ande ko bengelanga le belinga et puis troisième jour nando mona moto ezopela na nzete et Nzambe wana alobelinga donc pendant 3 jours Nzamba kutana kinanga abenginga na musala na ye apesinga yi mission na ye otozali ko tambola na ngolelo. OK, d'accord. Pendant 3 jours où le Seigneur a quand même yako lobana yo, quelle était la réaction ya papa David?
Papa David déjà est serviteur de Dieu quand même. Ko fa na cadet na ye côté abasi aye quand même ko partager na ko bise ndenge nzambe a solo la kina. Réaction les akindeni. Bon, tant on écoute en Zambie, il y a Zalakité. À l'époque, on est passé un moment encore très difficile. Donc, tout Zalaki n'a eu aussi à mon côté. Okay. Mais après 3 jours, tant qu'il n'y a pas Zalaki n'a pas prière, koya aye koya pendant que la biso de maman a solo li na yes riango et il y a également dans 3 jours wana place Zalaki n'a pas prière, zamba bande ko sola na ye non. Nazo ya kukutana mwana no mo commune savait pas mwana nini wana et mama yeko sola na bi ngapenza mbanda yeko sola nanga donc adaki na facilité ya ko yamba message wana parce que nzambe déjà ndeko sola na ye qui déjà kuté na mwana na ye moko et mwana ngoza kindenga. OK, merci beaucoup. À l'époque, sœur Rebecca qui reçoit quand même un message de la part de Dieu et Dieu également te choisit pour utiliser appeler ça une mission moko quelconque ou d'ailleurs aux alliés déjà ko exercer. Alors, nalinga quand même toyeba. Quelle était la réaction ya ba ndekona basi baya na yo? Bango dia bazali bambiaka déjà ce que yo kutuboye, nzamba ponyo ce que yo tant yo partager na bango que tala nzambe boy. Réaction na bango ezaki ndé. Réaction ezaki normal. J'ai béni Dieu parce que to banda qui déjà compris donc on savait que Nzambe a koki ko ressusciter mutu apona mutu na lolenge oya lingi ya sala grâce na mutu ya lingi. Donc bande konanga nyonso tout ba komisa ki plutôt Nzambe comme on a que Nzambe ko bimisa mosali moko kati na 8 personnes Nzambe ko bimisa leki na bango en tant que mosali na Nzambe donc bala ki na facilité à koyamba bango et puis à comprendre le message et on peut sans Nzambe merci. Ah OK, merci beaucoup. Je crois que les gens va peut-être un peu gentillité parce que tout à l'heure toi tu peux savoir pas David Mboté, tu peux c'est maman Mboté. Hein? Aïe. Maman Botinga Azali, maman Marceline Kilamba. OK, maman Marceline Kilamba te pese peu mbote c'est quoi ça là biso. OK, alors toingi tous qui sont là na biso malem comme j'avais dit tout à l'heure qu'on va essayer quand même de s'adapter hein na ndenge toko solo là, c'est vrai tout n'a pas été préparé mais je crois quand même que le Seigneur est en train de nous diriger et le souci c'est quand même bananza mais va comprendre moi mais sika to outil pe sika oyo to kende. Le tout premier message oyo nzambe a pesayo et comment on pour na ba dirigeant d'ailleurs le message à liboso oyo que non les gars on a média oyo voilà. J'ai reçu le message pour Namboka Nabiso c'est depuis 2015. Depuis 2015 on a joué ministère nzambe déjà sur like ngapo Namboka Nabiso et puis c'est nga mambo nyoso to ndenge eko lekela ndenge atiki papa Kabila ainsi que ndenge nga ressuscité mkonzi oya lingi kati Namboka Nabiso c'était depuis 2015 mais le quand nzambe na pesa kinzela te nokokai kopesa yango te et nzamba ye kopesa nzela ya kolobela yango je crois en 2018 en 2018 nzamba ye kopesa nzela ya kolobela yango après na salaki 3 jours et après hier après 3 jours ya prière wana nzamba ye kopesa nzela et repasser banamboka ya Congo plutôt bana nzambe nyonso tout ozalaki ainsi dit l'Éternel et nzambe wana. C'était l'ainsi dit l'Éternel, je crois que message et les cas. Du coup, c'était un message qui avait secoué quand même le Congo, également l'étranger. Tout le monde a bandeko diaspora qui est impliqué. Alors, toi, moi, mingi, comment et tout. D'ailleurs, ça avait étonné les gens. On a que non, les voisins sont trop jeunes boyés. Azo bimisa malwa, c'était cru en fait. On sent que maloba oyo ça dit ils ont taillé que koyoki la mutu mawa. Mutu na mutu azo ngokaka nenge kaka azueli. Est-ce que tant pour ou les canaux médias au bimisa message au passé message. Moi ko banga ezaki te parce qu'à l'époque quand même Kabila pe ayaki hein Pomba pe azaki wana bariki na batune tout autour. Moi ko banga ezaki te que maki ne pe na message boyi. Au moins Kabila était encore là. Non, on a qui n'ont bangaté parce que on a qui vraiment en assurance et en Zambie parce qu'il y a dans battre les madame abonne sur battre la qui va battre les pamba. Donc je savais que dans sa protéger pas mon tour basimbarate et en Zambie donc le cas yende mutatindi donc c'est qu'il y a des battre là donc j'avais pas peur. OK. Là de ce point là tu n'avais pas quand même peur. Message est bimi mais avant message Robima on peut de 2015 à 2018 pour que le message ont quand même ça m'a fait sa autorisation qui au mec un peu ko vulgariser on va surtout bas un message voilà aux gens qui tempé à kokutana na bande ko anate quand même parce que les concernés aux gens qui peut tenter
Non. Donc, on a passé un message en 2015. C'est vrai que nous avons une autorité, mais ce n'était pas vraiment un message et un bon cannabis. Quelle était leur réaction? Tant que vous avez peut-être une autorité, bien qu'elle soit un message en bocate, mais réaction à Bango Isaki Ndengini, tant parce que quand même, certains ont l'habitude de minimiser Motu. Il faut peut-être Moutabi, mais il faut aller à Mokolo, il faut aller à ce pasteur déjà très connu. Déjà il s'adresse à la foule la carte ambo cannabis mais du coup qui yo moi na muké kokuta na bango réaction na bango ezaki ndeni bandaki réagir normalement bien sûr que bamsu balaki un peu étonné via H parce que à l'époque nando kutana mingi na bango on a kopesa bango message pour na bango moko en dehors ya makambo ya mboka nazalaki encore moi na muké vraiment makasi par rapport ya lelo nazalaki vraiment moi na muké makasi donc ils étaient un peu étonnés. Mais gloire à Dieu, comme on dit, nous avons la grâce, nous avons yalingi. Comment faciliter wana ezalaki ou que va comprendre les messages na bango moko personnellement. Ok, merci beaucoup. Prophétesse Rebecca, je crois quand même depuis un certain moment, comme il y a peut-être à la in, il y a actualité, tout le monde en parle, deuxième message, il y a eu pratiquement combien de messages en tout? 3, 4, 5 Non, au-delà même, il y a 7 ou 10, je crois. Ok. Il y a eu plusieurs... remonté, mais il y a eu plusieurs messages. Ok. Il y a eu plusieurs messages, mais tu as un message qui ont sauté quand même parce que... Et, alors, tu as un peu peut-être le tout dernier message parce que sinon, la télé quand même, on tient compte du temps. Alors, tu as juste le tout dernier message. Suivons d'abord le tout dernier message. On nous a mis à Pesakio. Donc, on a eu la télévision. Aussi pour ta la paix? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, suivons les images et puis on se retrouve juste après. Bonjour peuple de Dieu, surtout Zambenanga à Pambola Bino, à Bakisela Bino Yamingi, et la prophétesse Rebecca, au Bomesana Kolanda, au Naïla Kabino, ainsi de l'Éternel, au Zambewana à Pesaka pour Natinambo Canabiso. Oui, c'est vrai que Nalika Kakasukin Zambe à Pesinzela, Nangaï pour que Nalika na Pesabino message aux Ezali, ainsi de l'Éternel. Zambewana à Pesakinga Inzela, Yakwebi Sabino aux Ezali, ainsi de l'Éternel, Oye Alobaki pour Natinambo Canabiso. Biso mi abato bandani kamoni surtout na kulinga tongomba mitubisi katozali to bondeli Éternel de Tout-Puissant, na bondi moment na maboko na yo papa yo ndezala nzambe kolotambu sabiso de début jusqu'à la fin yo nde bandana biso lokola alpha tikino kosukisa biso lokolo mega tokozanga te kokomisa monene na yo elembe tikete liloba na yo nzamba lolandezwa place kat na motema ya moko na moko yo ndezala nzambe yo nde mimonisa mana yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup peuple de Dieu surtout nzambe a pambola bino message nanga onaye nango ezali Nzambe a yebisa kinga ya kolobela FCC to pe ya kolobela cash o ezali ba projet na bango pona tina mboka na biso pe Nzambe kotalisa bino nzela oyo bozali kopito ko kende Nzambe a bakisela bino mingi mais avant na banda na message na kolingana rappeler bino amke na message passé o Nzambe alobaki ete papa Kabila tika ko continuer ko vanda kat na mboka na biso tika ko continuer plutôt ko kanga mboka na biso lolenge o kangi yango lolenge Nzambe bisa que peu importe banzambe oyo zali ko fukamela peu importe banzambe oyo zali ko salela pour que continuer na ko régner kat na mboka na biso mais Nzambe alobaki ete akokomisa yo na suka Nzambe alobaki ete ko frapper yo bisa ki na papa Félix tika oyo zali ya yote Nzambe sengaki na yote o tika yango pe otosa mongongo na ye e ko zala malam mingi tango na kwandaki ko bondela pe Nzambe ayebisa kingo ezalaki message oyatindaki pona mboka na biso eza pona ko yebisa d'abord premièrement na papa Kabila ya ko yebisa yete Nzambe lobi o tosa ye Nzambe lobi oyo kamongongo na ye Nzambe lobi aina yebisa yo ete aza Nzambe aza mutute etango ye alobaka likambo na ye akokisaka yango toujours lolenge ye alobeli yango Nzambe yebisinga na yebisa yo peu importe nyonso tozali kosala ba projet nyonso tozali kosala ete 2023 ozonga kat na pouvoir kat na mboka oyo bien sûr yo te mutozolinga ozonga kat na pouvoir
mais mutu oyo zali ko préparer pour que azonga kat na pouvoir kat na mboka oyo menzamba lobaki déjà ke bokondi e kozala lisusu na bino te nzambe déjà longola ki bokondi na ngambo na bino majorité nzambe déjà alongola ki bokondi baki bokondi ko simba malisusu likolo na bino te pe déjà pesa ki bokondi na opposition pas na mutu oye apona ki kat na mboka na biso nzambe bi peu importe le lingo telemi lokola pharaon kat na mboka na biso oya Congo menzamba lobi ko exterminer yo le lingo so telema tout le temps Yakoboya oyo nzambe wana azali kolobakat na mboka na biso yakoye biso ete libérer peuple congolais mais yo lingi ko libérer bango te yakoye biso ete nzambe bitika peuple na ye enfin que ye abimisa bango kati na bowumba enfin que ye apesa bango vie ya sika mais yo olingi ko tika bango te mais lokolo telemi lokola pharaon kati na mboka na biso lokolo telemi lokola pharaon kati na biso ya peuple congolais yo nde mutu lingi telema pona koma kozwa ba décision kati na mboka o ya Congo nzamba lobi ako exterminer yo le lenga ko isaki et longo moko na ba mapinga na ekati na mai le lenge moko nzambe akokweyisa yo le lenge moko nzambe wana akokweyisa yo na bato na yo nyonso tu oyo ozana bango nzamba lobiete akokweyisa bango peu importe nyonso tu oyo ozali kosala peu importe nyonso tu yo telemi kati na mboka oyo nzambe wana akokweyisa yo nzamba ebisinga na ebisa yo mboka oyo eza mboka na yo te mboka oyo ezali mboka na ye mboka oyo eza ya yote me mboka oyo ezali nde mboka na ye nzambe elokola ye a décida ki pona tina mboka na biso akokokisa oya lobaki lolenge oye alingeli kati na mboka na biso me lokola yo za kotelema liboso na nzambe wana obino o nzamba pona ki yango wana te me ngai nazwi décision ya kozwa mutu boya kovandisa ne kiti wana oke bato bakanisa ke ye wana nde mutu wana oyo bango bavotaki ye wana nde mutu oyo bango bamonaki ke aza malamu mpona ntina na bango nzamba lobi akokweyisa bino nzamba lobi ako exterminer bino génération na bino nyonso tu nzamba ebisinga na yebisa yo ete akokweyisa yo yo na bana no nyonso tu kombo na bino ekosiege lisusu te to ekorégner lisusu te kati na mboka oyo ya Congo papa Félix nzamba ebisinga na yebisa yo oyo kamongongo na ye nzamba ebisinga na yebisa yo otika kotelengana lokola kayan otika kotelengana lokola kayan kati na samwe mokilo parce que peu importe nyonso tu oyo ozali koluka peu importe mboka nyonso tu ozali kokende okoresir te parce que ozotelengana lokola kayan mopepa kayan nde mutu ezolanda yo ozotambola mokozwa eloko moko te mboka nyonso tu ozokenda kosenga aide mutu akoede yo akozala te parce que yebi ke sika oyo vandi eza ya yo te parce que yebi ke kits oyo vandi eza ya yo te oza simple dran oyo mutu moko afiniki na nzoto na ye oza simple dran o mutu moko afiniki o papa Kabila afiniki atio liboswana oza ko séparer comme si yonde ozali président mo pourtant yote mutu ozali président ozo misa comme si yonde mutu oza ko zwa ba décision mo pourtant ba décision ezo ute pa na yote o pourtant za mutu moko de mutu ozo zwa ba décision likolo na mboka na biso oyo yebike avant la sala eloko boye il faut papa Kabila nde mutu apesa ndingisa ola simple drum mbetu wana papa Kabila nde mutu avandi kati na mbetu wana nzamba ebisinga na ebisa yo lokolo zo banga mutu esengeli na yo obanga te lokolo zo banga mutu esengeli na yo kutu obanga te ozotosa mutu esengelaki na yo tosa te na place otosa volonté na nzambe nzamba beta kokweyisa yo parce que oza komituna soki natiki papa Kabila na kosuka soki natiki ye ngai pe na kweyi soki natiki ye ngai pe na kufi accords ya biloko te tosalaki mais tikanga na yebisa yo ete nzambe wana za na bomoi ayebisinga na yebisa yo soki yo otiki mutu oyo osimbi soki yo otiki kosi oyo ozali kobatela papa Kabila soki yo otiki ye nzamba lola akobomba yo nzamba lola akoepargne liboso na mabe mais lokola yo za kobokola kosi kati na mboka na biso yeba ke tango kosilisa ko dévorer peuple na nzambe tango kosilisa ko dévorer peuple congolais bato bakomona faute epai nkosi wana te mais bato bakomona nde faute epai na yo parce que yo nde mutu bateli papa Kabila parce que yo nde mutu obombi kosi wana parmi bato yango wana azolia peuple na ye menzamba yebisinga na yebisa bino ke ngonge si ebeti ye azoya akoshatue bino ako exterminer génération na bino ako exterminer kombo na bino kat na mboko ya Congo mboko existe lisusu te kombo na bino ekorégner lisusu te kat na mboko ya Congo papa Félix yoka mongongo na nzambe yoka onzamba zali koloba pona tina na yo babokola kankosi te papa Kabila oyo zali kobomba nzamba lol aobimisa bino polele na makambo nyonso to bino bosalaki
nzamba lola ko bimisa bino polele keba keba yoka mongongo na nzambe papa kabila nzamba ebisinga na répéter le lisusu lokola yo telemi lokola pharaon kati na mboka oya Congo nzamba ko kwisa yo na bato na yo soto zali ko sala na bango lolenga kwisa ki pharaon na armée na yo soto na kati mai peu importe nyo soto pharaon salaki lokola yo nzamba telemi albi mokonzi na poniye o yo bite mokonzi poniye wana te yo po bimisi yo mokonzi lolenge moko na pharaon mosa bimisi nyoka ye pharaon pa bitenga pe na zana ba nyoka nanga mais nzambe pona tali soki azan nzambe abet akomela mokonzi oyo obimisi lokola mokonzi akomela papa Félix oyo obimisi lokola couverture na yo moko pona ko bomba kilio na yo otie lokola poso ya meme likolo na yo mpona ko bomba oyo yo ozali nzamba lola komela bino lolenge moko nyoka ya Mose emelaki nyoka ya Pharaon lolenge moko nzambe ako exterminer bino ako exterminer papa Félix ako exterminer papa Kabila pe ako exterminer batu nyonso tu obozali kosala na batu nyonso tu obozali kosala na bango nzamba za mutute nzamba za mutute a répéter linga suna yebisa yo mboka ya Congo eza mboka na yote yote muto za kolo mabele ya mboka ya Congo mais mabele na ye moko nzambe alors tango yazo telema ko la décision pour na mboka na ye okoki jamais ko telema liboso na ye nzamba lola akoshatue bino boto sa mongongo na nzambe nzamba zo lobate pona ko sala bino mabe nzamba zo lobate pona ko détruire bino mais soki nzamba zo lobela bino eza uniquement pour que bo yo ka mongongo na ye eza uniquement pona bolamu na biso eza uniquement pona bolamu na bino pe boto sa nzambe alobi pona tina mboka na biso ye azali nzambe ye azali nzambe azamutute boto sans nzambe wana eko zala malam mingi nzambe nanga apambola bino nzamba lola a bakisela bino ya mingi lolenge no bi message nanga eye et s'adresser na papa Félix et s'adresser na papa Kabila oyo telemi lokola pharaon kati na mboka na biso nzambe se alobi déjà que ako kwisa yo pe ako exterminer yo papa Félix oyo telemi ko bomba kosi papa Kabila oyo zali ko bomba ya ko telema wana lokola simple drone ya kotali sabatu ke yondo za mokonzi mo pourtant kati na yo moko yebi ke sika oyo zali eza ya yote esika oyo zali ovandite esika oyo zali bato azomona kaka eloko ya pamba me kati yote muto za kolo lupangu ozana simple ba pesi yo simplement ka droit ya ko vérifier lupangu wana me yote muto zali kolo lupangu ba pesi yo simplement droit ya ko vanda kati na kit oyo vandi wana lokola mokonzi moyebi ke loko nyoso tu avana sala yango il faut na se retourner vers muto apesa kinga bokonzi wana yango moyena tika ye ezate menzamba yebisinga ina yebisa yo soki oyoki mongongo na ye akobomba yo pe akobatela yo kobanga papa Kabila te kobanga mutu te koyoka mutu te me yoka nde mongongo na nzambe ekozala malam mingi pona tina na yo nzambe nanga apambola bino nzambe nanga abakisela bino mingi ezali message nzamba pesa kingai pona tina ya FCC to pe pona tina ya cash on zamba baki que vie auto zali ko vivre enano esilité vie auto zali ko vivre passe auto zali ko mona to ko vivre ngo le sous fois deux on bakata on zamba zali ko loba pe ngwana nde to sa ko vivre parce que soki a lobby akokisaka toujours maloba na ye mbongo bino bozo kanisa ki kokita e kokita lelote e kokita pe sikote et aussi longtemps que papa Kabila ko continuer na ko régner pe na ko tia fimu finu kuna ye papa Félix pona ko bomba kikosi na ye eloko moko ko avancer kati na mboka na biso e kozala te nzambe na ngai apambola bino abakisela bino ya mingi zongisela mboka na biso lisusu ya ebele mais bi kenyo soto azali ko sala eza pona bolamu ya peuple congolais tango ya bandai ko telema na kati na Égypte ko bisa pharaon libérer peuple Israël ezala ki te pona ko détruire ba égyptiens mais ezali ka pona a libérer peuple na ye bilaka na ye ekokisa maliko na peuple na ye eza même nzambe azali ko sala kati na mboka na biso nzambe nanga apambola bino bakisela bino ya mingi. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que nous venons de suivre les images. Je crois que c'est le tout dernier message. Là, la prophétesse Rebecca, qui était en plein service au petit message,
message oyo ebimi obiki message oyo ningisi so mokili lisusu message oyo bato azobanga biki mais mwana oyo azomibangela te vraiment mboka ngo nano eza nano na kimia te donc azotika te azocontinue kaka. Pourquoi d'abord fait le message oyo deuxième message le tout dernier message nzambe apesaki yango ezalaki ndenge nini? Je priais Nando Bondela de Zamba Yopesanga message yebisa Papa Félix ainsi que le gouvernement Mobimba parce que Mingi n'a s'adresse à qui est le gouvernement plutôt n'a pas congolais donc en pleine prière des Zamba Pesaki un message et Nazali Zamba n'a pas Sanganzela un mois après des Zamba Yopesanga Nzela ya ko lobelengo. Ok, Zamba Pesio quand même Nzela au lobeliango. Quelles sont les réactions quand même ya Batu? Parce que certainement quand même numéro n'a pas connu. Comme je venais de le dire tout à l'heure, qui est déjà tout le monde a quand même belé tout autour de part et d'autre. Parce que moi je me rappelle d'ailleurs, quelle était la réaction quand même, ou différentes réactions à Batou? Et de gens, il y a de certaines qui ont encouragé à Rangaï, il y a continué, comme on dit souvent, Baba Kaka Mang. Donc il y a aussi de ces gens au babengaka pour nous menacer, pour nous insulter, mais yangwana te de mutiko ikolembisa ekolembisaga ou yangwana te mutesa la kezambe avant d'anon. Mais il y a des gens au bancourageaka, il y a aussi de ces gens au bamenasaka. C'est vrai, lorsque tu fais face aux menaces, tu t'éclipses, tu n'as pas peur que peut-être même si on a kobima boye bakalenga obima pe yomoko? Oui. Ok, ou NZP? Oui. Ah, ok. Tu n'as pas peur quand même que les gens qui ne peuvent pas menacer tout le monde? Non, j'espère que c'est le mot dans la émission. On a bangelo moté parce que Oyaza a déjà ça plus fort que Oyaza na batonki. Ok. Donc je n'ai pas peur. Peu importe peu importe dimension et menace. Mais il dit que Zambé wana yenda le tout puissant. Donc Prophétesse Rebecca, pourquoi au Sengaka audience T par exemple? Parce que je crois quand même, quand il s'agit de la part de Dieu, je crois facilité Koki Kozala, Kokuta peut-être la président de la République, parce que déjà, message Zalaki, c'est prévu Martin Fayoulou, Nazala, président de la République, et tout, temps on Zambazolo, Bela. Pourquoi au Sengaka audience T? Okuta quand même la autorité, Bangomoko, Okomele qui papa, Nzambe alobi boy. Et donc, Natambola, surtout que dans le bar, Natambola, Mingi Selon Zambé. Donc, il y a de certains messages, au soin Zambalo Bike, Pesa Bango, Bango Moko. Je fais un effort, et après Pesa Bango, mais tant mon temps yokate, soit Zambabino, le quoi, yokite, salele, Yango Boy, donc dans Tambola, Selon Zambé, le Lengazo Tambosa. Donc, parfois, je fais des efforts, il y a comme ça message, c'est que eux maintenant, il y a Kosa et la Yango, ou il y a Osa et la Yango. Donc, Tambola, toujours Selon Zambé, Lengazo Lobela. Si je comprends bien, ça veut dire que les lots. Ce que Zoluka audience T et Okutana présent Félix T, c'est parce que Dieu n'a pas convaincu, n'a pas dit Dieu qui Okutana. Oui, en fait, oui, non. Ah, ok, d'accord. Certaines personnes peut-être comme au GGE, pro Martin Fayoulou, vous avez des affinités déjà? On a Martin Fayoulou déjà bossé là déjà? Oui, tout ça là naïe. On sens il y a message. Oyo na pesaye, oyo Zambé alobaki pour natina naïe. On se parle mais le corona un peu bah naza prophétesse à Martin Fayoulou. Naza prophétesse à Martin Fayoulou. Ah, Olanda quand même batné batu alwaga. Il y a Martin Fayoulou, oui. Naza pe mutu ya Martin Fayoulou. Donc vous avez pe famille. Naza pe famille na yete. OK. Naza pe ni contre papa Félix, ni contre ni pour papa Martin. Martin, OK. Mais naza wana uniquement pour nous couper ça ainsi de l'Éternel. Okay. C'est pour dire que si aujourd'hui, prophétesse Rebecca, vous faites face à la présidente de la République, le message ne changera pas. Non, le message ne changera pas. Et surtout que Totambola toujours selon Zambé. Au Zamba lobby des Angwana des Ayamalam. Et aujourd'hui peut-être c'est vrai aux jeunes, on a besoin peut-être avenir on a eu à la meilleure bongo et la ceux qui le peut-être bongo en open en go va changer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ok. Il y a mon qui voilà. Tu peux en avoir 2 millions les lots. Tu es qui en Zambété ici là nango. Donc il y a Zambé des malam. Mongo ya mutu tende mutu faire changer sengali le ban Zambé wana. Parce que oya zo pe sengali le baza plus riche que bango. Aza capable de bénir encore plus que bango. Donc changer. Alors tant au moni prophétie par exemple, Nzamba a ce message.
et que message eleki ndenge penza bato bandai kozela yango te réaction no ezalaka nini parce que mingi côté wana eningisa moko ndima bato te c'est que message yango ezaki yango bien te ezaki ya nzambe te ezaki ya lokuta siko yo ntango pression makambo nyonso twana ezozonga epa na yo oyebisa ndeni bibelobi liloba na ye ezongaka te sanke esala mosala na yango donc soki nano esilisi kosala mosala na yango te liloba wana ekoki kozonga te nasoki etaka plus te mpona makambo esalama ya motuya eza ya oyeba onzambe aoloba na lolenge ozambe aolingela makambo esalama nzambe asalaki horreur te alobaka mpe jamais eloko moko poki akokisa yango te nyonso to alobaka ekokisamaka toujours mpona mboka na biso nakoloba te ke mutu boye asalaki erreur to mutu boye asalaki erreur te nzambe ye moko apréféraki eloko eleka lolenge oyo yango elekeli selo ye moko nzambe eye moko ayebi le pourquoi est-ce que ezotambola na lolenge oyo eloko eza sûr et certaine ke liloba na ye ekokisamaka ndenge ye alobelaki yango peu importe nombre d'années peu importe nombre de mois oyo alobi yango wana kanda ekokisama. C'est pour dire que Lelo n'est pas tout seul Lelo c'est qui dirige le pays et baza choix nzambete parce que quand même d'après le message choix nzambezalaki Martin Fayulu parce que tout le monde bande comme ça bon c'est vrai fraude marambo ebele les gens parlent quand même nenge belé il y a eu ceci il y a eu cela tout ça c'est vraiment on ne va pas quand même ça un peu se tarder là-dessus mais du moins Lelo on peut dire que bandeko tout en tenant compte un message et ni kolba ke bato ba otambisa mboka lelo ba otambisa selon volonté nzambete. Oui, c'est ça. OK, merci beaucoup. Alors, je crois que comprenez parce que ici nous avons affaire quand même à la prophétesse Rebecca nakati ya exercice ah ouais lokola mutu nyonso tout. Vous comprenez que c'est tout à fait normal que plateau faisait à la M, des fois un peu timide, mais comme je vous avais dit au début de cette émission, qu'on va essayer quand même, tout qui n'est malin, mais chacun de nous va tirer sa part et puis on est un peu qu'on comprend. Ce qui est plus important, c'est quand même koye, bapé, avinaye, namakambu, oyo, et les kanaka, de part et d'autre. Alors, tant qu'on va dire comme ça, ah, bah, tu koloba, mingi, balobi, mais non. Et prophétesse Rebecca ya soutenu mingi kaka Martin Fayulu ya soutenu kaka mingi Martin Fayulu et a autre loba solbi que non le loba nzambe o nzambe alobi jamais zonga sans que et ça la mission nango c'est à dire que tôt ou tard ezo ba ça la ndenge nini mais oyebika que non nzambe akosala makambo selon yi tant ozotala makambo ezosala manakati ya mboka na biso qu'est-ce que tu te dis de toi-même yo moso fandi ozotala na nengo sola na nzambe na makambo ozomona omona ngonde bon ngana koloba elo mote e kozo le kanamboka na biso na moment oyo on a koloba qui imprévu tout peut et banakete je crois nous surtout zambe wana alobela kabiso malgré qu'il révèle kabiso 100% les camions surtout est révélé kabiso en partie mais zamba alobela biso nous surtout la seule chose que je fais tout qui n'entend mboka na biso ezakaya prier oye biso zambe kanone kokisa sala que banana yo bayoka mongongo na yo pour que mboka na biso vivre malam parce que tant on entend la mpepeniyo surtout oyaka kutala bato espoir mususu bato bakoma nango pour na makambo eza ko se passer peut-être na gouvernement ou peut-être na mambo bato nyozo sala selon tant que na ebi ki récite et otikala na kozala to sinon tali lo bazambe na niko kisamite donc na dela ke panzambe mukano na ndiko kisama sala bisongolo fait que lo banayo eko kisama pour que le peuple oyo elongo ko vivre sous na se ba illusion et imagination que boka na biso e comme aboyer mais et vivre ce que réalité nango. En regardant les images les kanaba ba est ba tuerie maramutu ozo les kana que peuple congolais a souffrir mignon comme marambo belé jusque là Dieu ne t'a pas donné des orientations par rapport à marambona. J'espère na ba émission nanga elo moko na bandela katro est que zambalo baki a frappé mboka na biso makila ba congolais et tangebele pourquoi parce que kimongo zambete parce que basali 11 ans balobité alors peu importe où nous sommes que c'est passé bato lengi baza kokufa je sais que za makila bato eza otanga basi baza violé na bamboka wana mais nous surtout bazo subir eza cause ya mabe autorité na biso bango ba sala
eza à cause ya kozanga koyoka na bango o bango ba osala exemple mon personne en 4 en Égypte est-ce que les Égyptiens surtout bando beta bana Israël tout monde bando torturer bango non na lokola bango de batu bakanga bango na bongo tango nzamba tindi kufa na ba premier nini surtout na ba o bazalaki malamu na ba Israélites ba na bango ba premier nini na bango surtout bakufaki nzamba iparle ki premier nini ya mutu moko te 4 en Égypte peuple nyo surtout bakufela ki bana liboso nyo surtout donc c'est pour vous dire que mabe faroni mtando boyo yo kanzambe bango nyo surtout batu ndo boyo yo kanzambe faroni mtando boyo yo kanzambe mais mukolo wana kufa ekoti na ndaka mutu nyo surtout donc parla ningi no ba peuple congolais nyo surtout te mutu boyo yo kamungonga zambe ezana mutu moko kandi mutu boyo yo kamungonga zambe ezana parti moko ni mutu boyo yo kamungonga zambe mais tant nzamba makile etanga likwa peuple nyo surtout ezake pas mutu moko te ezake pas na bango te donc c'est pour vous dire que makile ezotanga na est topé na mboka ni to bisika ni ya province ni plutôt kat na mboka na biso eza à cause ya kozanga koyoka ya bakonzi na biso. Et bien, comment mingi, je reprends encore la même question par rapport il y a un message mingi du fait que autant à Kombo pena Kabila batubili babangila kao ils se disent mais moi non vraiment message pena za la penda na pression ko tanga penza boye moi ko banga za la raté amekata ko voiler te ba kombo mususu c'est-à-dire tu as le courage quand même ya ko tanga ba kombo mais est-ce que ozwa ka menace pété qui a bandé quoi ba côté mususu yo tanga kawana. Bien sûr, maintenant c'est Ali. Maintenant mon côté et qu'on cause sanga na sima. Kotanga kombo ya mutu onzambe atinde le message. Na monela ngo na bete. So ek bango bazu yango na sensi mabe qu'il fallait qu'il ngana voiler yango na ba menace na bango basalaka et ko changer et le monde. OK. Merci beaucoup. Alors nous avançons petit à petit vers la fin de notre entretien bien sûr avec la servante de l'Éternel, Rebecca. Mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas encore abonnés, allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Je crois que juste à la fin de cette émission, nous allons peut-être vous balancer encore 2 ou 3 messages, bien sûr, venant des dieux. Je crois le message à Takuto Ileka, mais un peu toujours na suka ya émission Awa. Alors, Maman Rebecca, oui. Face à tes copines, tes amis quand même, comment tu parce qu'apparemment maman on dit on comme sauter comme dit maman moko boye comme maman mikolo au ça la nene pose à ramène ma copine. Tu as des amis? Oui, j'ai des amis. Oh, vous allez quand na bango tilelo? Oui. Bazwa ko ndeni. Muninga na bango kaka to ndire yo comment na yo mis à part. Non, d'ailleurs ni nous surtout nous en bango parce que tout ça na bango connaissance na mon modèle dans ça ensemble. Parce que tant on a joué ministère, nous avons des camarades. C'est vrai que nous sommes des amis, mais nous sommes prophétesses. Il y a des choses qu'on peut faire en tant que des amis, il y a des choses que nous pouvons faire parce que nous sommes prophétesses. Ok. Donc, mais quand même il y a kala quand même bazala société to bosana na ba mité. Ah OK. Donc ba miming na yo soir et ça na moment que nous sommes prophétesses donc deux que nous tozana ye ba ami. Oya za ami nanga ayebi nani nazali donc il y a deux limites. Malgré que tous les camarades. Question-réponse, Maman Rebecca. Aujourd'hui, grand frère Abeti Libako, quelle serait ta réaction? Yo servant de Dieu. Aya. Quelle réaction vous avez? Au silika, au soin tour ça. Comme je l'ai dit, mabaku ezangate. Mabaku ezangate. Donc ni bobi mabaku ezangate mais on a muto abeti muto libako abeti que muto yo muto abeti libako nde au réagir mais on a muto abeti muto libako. Tu es en train de démarcher, c'est pas tout le monde qui sait que vous êtes prophétesse. Même si on a que non, c'est une jeune fille, elle est belle, elle est bien et tout ça, elle parle bien. Un petit garçon qui vient vers toi, te faire la cour. Bravo, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je crois que tu as regardé tout droit la caméra de Jordan Panzou. Un message à tous les Congolais. Au bazo occasion. De part et d'autre, on a 4 coins à monde. Nini oyo okiko ebisa na bango. Oui, non et puis ça peuple congolais mobimba que zamba zana bon moi. Zambe azomona, on surtout tous allés vivre. Mais zamba osala pour mboka na biso. Zamba ko sala
pona baonyo surtout baza ko diriger mboka na biso et ningina profiter ko yebisa bino keli lo bana nzambe même si ça tarde et on finit toujours par s'accomplir parce que zali lo banaye ezonga kate son ke esala mosala nango tikete nzambe nanga azana bino bonyo surtout bozali kolandanga kati na chaîne nzambe nanga apambola bino abakisela bino ya mingi na zawana pona bino na bondelaka toujours pona mboka na biso ya Congo et nayebi ke nzambe wana aosala ya kamwa kati na mboka na biso nzambe nanga apambola bino nanga kina bakisa mamke c'est vrai que les prophétesses au boyebi ce n'est pas vraiment lui au bomoni na kati ya plateau oyo c'est parce que les appenza ainsi dit l'Éternel comme journaliste sur mes émissions normales et nous avons vraiment l'habitude de on passer des missions surtout les en dehors il y a ainsi dit l'Éternel. Message à toutes les autorités parce que mboka na c'est quand même peine à te belé ba bourgmestre ba ministre ba honorable député ba sénateur ba union surtout ba autorité ba tala rapeyo message nino ki ko pesa na bango on ko yebisa bino ezake boyo kamungonga nzambe tangu maloba na ebimaka ebimaloka maloba mais na moment nzamba koma ko frapper batou ndemutaro moyeba ke nzamba lobaki tangu nzamba ande ko yebisa Pharaon bina batou nini surtout bando monaka Moïse azo ya loba même kolon nzamba banda ko frapper bango kolon nzamba bomaki bana bango nyo surtout ya liboso dem ko baba ke oui nzamba zana bomwa donc na koyebisa bino ke boyo kamungonga nzambe et ozala mala mingi ko banda na mkonzi mboka bina bonyo surtout ba tikali ko banda na papa Kabila pena bonyo surtout ba tikali et oyoka mungonga nzambe ya osala nzamba lobi et ozala mala mingi pona bino avant être nzambe wana abanda ko agir maintenant dans le langue au bino boza ko s'attendre na ngote et ozala mala mingi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, je crois que nous tendons vers la fin. Déjà nous sommes arrivés pratiquement à la fin d'ailleurs parce que tout que la bino bota la message au yotai koleka et mutona muto attiré par naïe. Je crois quand même on n'est pas là pour faire des polémiques ou tourner tout autour de ça. Sinon, il y a quand même certains serviteurs de Dieu qui te soutiennent aussi. Je peux dire Naba Grand, on est surtout plutôt Yebani, non. Bien à côté. Non. Bon, Yebani, tu vas bien quand même. Ah oui. Ah, ok. Grand, au Yebani, merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons monté tiré par Naïe. Donc, comme ici aujourd'hui, il faut peut-être un cadeau. On va faire ce cadeau. Cadeau, nous avons fait ça. Cadeau na lingaka le plus c'est la Bible. Bible. Oui. Ah tout. Nous sommes d'accord que tout dans la Bible, tout ça et tout dans la carte. En tout cas, je crois qu'on a passé un très bon moment. Bien sûr, on a Nayo. Puis que Nzambe a continué à combattre là, surtout que la richesse pour l'ambo cannabis. On aimerait Nzambe abattre là yo, makamutu sala malamu, ainsi que toute la famille. D'ailleurs, bandeko onyo autour, tout autour Nayo, encadré papa, maman, bandeko onyo autour en tout cas. Nzambe a continué à bomba bango parce que bazo bombe la biso quand même bénédiction sengel makamoto ezala malamu to comme na biso pratiquement na suka ya émission oyo lelo prophétesse Rebecca ofan Yohana Nzambe tombolio okomi na mbongo ebele action na liboso oyo moneke okoki osala ozani comme na mewakoki comme na mbongo mtuto ebika en tout cas des aboyé le ko Rebecca a comme na mbongo et lo action liboso oyo bando okubando sala to projet liboso ki ozalani projet na liboso et premièrement na somba lupango moko ya munene na tonganda ko pona ba faire là ko soutenir bango vraiment na place na kendo kotika biloko nde na kenda kotika nga moko na koma ko héberger bango ko futela bango classe. Donc, ça va surtout. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je crois que de Soukeli Awa, pour Nalelo, il y a des gens à remercier. Merci. Nayo, premièrement. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. La chaîne Mubimba, c'est quand on a apambola bino, abaksela bino susu ya mingi, na susi wana. Ya ko yambanga katina chaîne na bino nzambe nanga asala bino bolam na pesi merci l'équipe Mumba ya armée de victoire au bazalaka toujours wana to bondela kana bango elongo pe ya ko soutenir nga prophétesse Princilia apôtre Bikamwana évangéliste Florence nzambe nanga apambola bino et puis na papa na maman oya botinga nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Alors toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Nous avons tiré peut-être
la ficelle de tous les deux coins. Alors je crois que Sololi ou Solo là, nous allons peut-être la recevoir très très prochainement bien sûr, si Dieu permet cela. En tout cas, vous allez ébeler encore une fois de plus, il y a qu'à s'abonner, il y a qu'à s'abonner, biso et longo, commentaires et like et zalamala, surtout bah, détracteurs, de gens qui n'ont pas peut-être à faire, commenter là, moi je suis pas prophète, parce que c'est pas intéressant. Une petite réflexion, comme ça s'est dit, que la jeunesse est l'avenir de demain. Je vois plusieurs pays s'investir sur leur jeunesse. Mais au Congo, pas besoin d'investir, la biso masanga, souponatolo, marambutu ya mabe. Ils ont la disposition de la jeunesse. Quel serait l'avenir de demain? J'ai l'impression que le Congo a lobby, ceux qui l'élo, de protéger en côté et aux la faible que la côté à l'élo. On dit été à Bino. Au revoir. Bye bye. Za place à kokende wana te batu bakoboma rese kabila te mais batu nde bakotinde na kati na prison mais yo okozanga sika ya kokende mais yo okozazo na place oyo kokende refuge te parce que Nzambe wana akokangela yo porte nyonso tu parce que oboyi koyoka mbela ya Nzambe oboyi koyoka oyo Nzambe alobaki pona ti na vie na yo Nzambe bisinga na yebisa yo keba lelo ayeko avertir yo ya suka eza avertissement ya suka oyo ayeko yebisanga na yebisa yo keba na oyo simbi na maboko na yo na oyo simbi eza ya bato Nzambe ebisinga na yebisa yo muni ozo tambwisana lokola eza ya yo te nzela nyonso tokoluka ekokangama etango ya kofrape peuple na biso na chasseresse tango kolia ekozanga tango mbongo ekozala na circulation te tango dollar eza ko augmenter lisusu au delà ya ba pensée na yo okoluka moyen nyonso tu ya secours na bamboka nyonso tu tikanga na yebiso ete okozwa yango te recevoir ba promesse ne kozala jamais réalisée okoluka nzela nini okoki ko s'en sortir mais nzela ko s'en sortir ekozala te parce que pamba te Nzambe wana ko frapper mboka na biso ako frapper peuple congolais na nzala mbongo o ya mboka na biso moko ezo mataka la mingi te etango ekomata ya au delà ya ba pensée na biso et nyonso tout banda ekozwa na facilité to kozwa ngosusu na facilité te vraiment monsieur Félix Papa Félix plutôt na kosenga na yo oyoka mongongo na Nzambe to sa volonté na Nzambe parce que Nzambe wana ayeko lobela yo ayeko salelo masekite ayete pona ko bomba yo ayete pona kosenga na yo bolimbisi pona bimisa peuple na yete matindinga na yebisa yo yoka mongongo na ye parce que tant peste zobeta katambuka na biso tant yi azote tant yi ko ye déjà télémi déjà tant on nga so continuer ko accomplir maloba na ye ebisinga na yebisa yo oko souffrir au delà ya makanisi na yo oko passe au delà ya oyo za ko penser ebisinga na yebisa yo kutikate kengonga na kanda na ye et continue ko demeurer kat na mboka na biso ezate ke tant Nzamba lobi bongo za na posa ko détruire mboka na biso to pas na posa ko détruire yo Papa Félix to pas na posa ko détruire Cash Top FCCT Nzamba za na posa bolamu na bino mazande na posa boyoka mongongo na ye metango bozo yoka mongongo na ye te bozo pousser toujours mopanga na Nzambe wana et continue na kokita kat na mboka na biso bato ebele bato ninga est-ce que za prophète ya malheur mabino na za prophète ya malheur te mais na yende na yaka toujours ko yebisa bino oyo Nzambe wana alingi pona tina mboka na biso na yaka toujours ko prévenir bino oyo Nzambe wana azoluka kat na mboka na biso na kat na Egypte Moïse asengela ki bana Israël bolimbisi te po bazala ki neloka mabe o basala ki te mais Nzambe ayaki atelemaki pona kobimisa bana Israël na kat na Egypte wana abandaki nde ko sala nde o esengelaki pour que peuple na ye ebima na kat na boumbu ezamama o Nzambe wana ko sala o esengeli pour que peuple congolais ebima na kat na boumbu o yango ezali pour que peuple congolais elongwa na kat na souffrance o yango ezali en tout cas Papa Félix Papa Kabila na prévenir bino une fois de plus boyoka mongongo na Nzambe et Papa Kabila Nzambe ebisinga na yebisa yo ete oyo zali kosala kokanisa te ke misu neze kokufa pone mona yote kokanisa te ke oyo simbi eleke na makasi kokanisa te ke Nzamba bikeko oyo zo utiliser eleke na makasi non bango nyonso to bazana se na ye Nzamba ebisinga na yebisa yo
omoni banzambe oyo ozotiela likia parce que bazoprotege yo omoni banzambe oyo ozotiela likia parce que omoni bango nde bazosala force na yo mais nzambe ayebisi nga na yebisa yo akokoyisa yo elongo moko na bango omoni dago na wana oyo ozofukamela dago na wana oyo ozozwela pouvoir kati na mboka na biso ya Congo oyo ozo ko aveugler peuple congolais oyo ozo ko aveugler mutu ozo ko travailler na ye mais nzambe ayebisi nga na yebisa yo ete kala mingi te azokoyisa yo na nzambe na yo azokoyisa bango nyonso tu et okozala lisusu na pouvoir moko te okozala lisusu na autorité moko te okamo nyonso tokoluka osala mpona kodomine okodomine lisusu te parce que nzambe na lola akoneutralize force na yo parce que nzambe na lola akoneutralize outa na source na esika oyo ozokende kozwela makasi wana kokanisa te ke nzambe ayebi te nzambe ayebi bapoint fort nyonso tu bisika nyonso tokotaka nzambe ayebi yango mais nzambe ayebisinga na yebisa yo omoni meme ndako wana ozokota omoni meme nzambe wana ozokende kofukamela nzambe ayebisinga na yebisa yo akokweyisa ye akopelisa ye moto akozikisa ye eyo kozanga esika ekokimela akozikisa ye pour kozanga esika ya kokende parce que kanda na nzambe esekiti kati na mboka na biso kanda na nzambe eza déjà likolo na biso en tout cas peuple congolais yoka mongongo na nzambe bakonza mboka na biso boyoka mongongo na nzambe peuple congolais soki mingi ngai nakoki koyebisa bino eza ete botosa nzambe wana botosa ye aza wana te mpona kodétruire bino tomingi bakotuna est-ce que nzambe wana alingi ka peuple congolais souffrir est-ce que nzambe wana aza toujours na peuple congolais yoka toujours passe non nzambe aza na mposa te kiboyoka pasi mais nzambe aza na mposa bimisa bino na kati na libulo boza nango nzambe aza na mposa bimisa bino na kati na freinage oyo boza nango nzambe aza na mposa bimisa bino na maboko ya baégyptien oyo bosimbani mpona bolamu na bino mpona bonheur na bino pour que bocontinue kodemeurer na se ya souffrance pour que bocontinue kodemeurer en tant que besclave bosalela toujours bato mosusu parce que yango nde mboka Congo esalaka tosalaka toujours mpona bato mosusu tosalaka toujours mpona baétranger tosalaka toujours mpona bato kutu toyebi te pourtant biso moko nde tozali bakolo biloko ekomi ntango ete tobénéficie na oyo ya biso ekomi ntango ete peuple congolais ekoma libre ekomi ntango ete peuple congolais eréjouir na oyo yango nzambe apesa ye yango tikanga na ye biso ete nzambe aye na secours na yo nzambe wana kobimiso na kati na libulu oyo yango ezali koregrete te mpona nyonso to ezali koya me yeba eloko moko ete ezali koya mpona bolamu na biso ezali kosalama pour que tobima na kati na bowumbu oyo biso tozali tomoka tunanga motuna na pusanaki liboso na nzambe pito na bondelaki na tunaki nzambe motuna mpona mpepe nyonso tu ya malade oyo ezali kobeta kati na mboka na biso kati na continent africain kati na bamboka ya mindele nyonso tu pandémie oyo ya coronavirus nakotaki epai na nzambe na bondelaki na bayebisaki ngai ete non Rebeka ezali juste frappe na ngai nzambe likolo na monde oyo ezali juste kanda na ngai nzambe likolo na peuple nyonso tu oyo batosaki mongongo na ngai te likolo na peuple nyonso tu oyo bayokaka ngai nzambe te me nzambe ayebisaki ngai nayebisa bino ete na kati na mboka na biso ya Congo to pe na kati na ba pays mosusu si vous tenez vraiment que maladie wana esila ce n'est pas que na bakisi bokopesa ndeko sila prévenez que vous sala ba recherche ne sote sengeli mais bozozwa yango te mais eza simple na koyoka kosalela yango mais eza difficile pour que réussir pour nous kosalela yango pour que esila il suffit juste ya kosalela okomoko ya mokeli boso na nzambe wana il suffit juste ya kobondela ya kosalela okomoko ya lobaki ona koyi koyebisa bino te pour que eloko wana esila na kati na mboka na biso to pe na kati na mboka ya bato mosusu il s'agit juste que ya kobondela et kobondela ne ozalaka te ke tovandi pour que tobondela simplement mais kozala te tovandi pour que tosala cérémonie moko pour que tosala service moko et après service wana maladi wana ekorégner susu te kati na mboka na biso après service wana maladi wana ekopropager lisusu te kati na se ya moya mokili oyo mais nzambe ayebisaki nga qu'est-ce qu'il faut faire pour que maladi wana esila vraiment soki bokoyoka mongongo na nzambe pour na bolamu ya peuple congolais pour épargner peuple congolais na kufa oyo ya maladi oyo en tout cas eza na cérémonie esengeli kosala oyo nzambe ayebisaki ngai il suffit juste que ya kosala yango et maladi wana ekosila moto sa to libongo soki esili te na koyebisa bino en tant que mosali na nzambe en tant que mosakoli soki maladi wana esili te bokomona nga susu te liboso ya bekran na bino il suffit juste que
botikela ngai nzela na sala mosala wana boyoka mongongo na Nzambe to sala cérémonie wana maladie wana ekoza lisusu te kati na mboka na biso ekose propager lisusu te kati na mboka ya Congo pe ko exister lisusu te beaucoup devait que se limiter place wana se limiter pe kawana bakawana ekosila directement et eko benga lisusu te coronavirus aux sociétés kat na mboka na biso ya Congo vraiment bakonzi ya mboka na biso boyoka mongongo na Nzambe boto sa volonté na Nzambe wana pona tina mboka na biso lelo sokati ninga lisusu boso na bino ezaki encore une fois de plus pour prévenir bino ki o bozali komona eza juste moké eza juste bandeli mais soki bokoyoka yete o ezoya e koza la plus grave que o bozali komona parce que makila peuple congolais kotanga chasseresse et kokota o ya moké peuple congolais zozwa e kozwa yango lisusu te vraiment boyoka mongongo na Nzambe Nzambe na ngai pambola bino toko bondela éternel Dieu tout puissant Nzambalo na Nzamba bikam elombe na zongi simboka na yo ko na maboko na yo